Bandeko mbote mbote bisika nyonso bozali bozolandanga nga ndeko na bino Simon Poso Lobito mobala pembe tina Dubai mobala lekili bongo nelengi mobala pembe tina Ntseke Banza mobala lekili bongo nelengi ebele bela te bokolia bongo wana ya ye te kobanga note wana ya ye wana somona ya ye te la balelo sonandongi keba nyoka agoswa biso ndiakala melingando nye wakangi balo kolanda bango te basila bazalo kola maya safu ba umela kosila moto te la mikolo yango na wango swana ngasia yomto zano bongo ozalo kwa maya safu umela kosila moto te bagozongi so lisusu la ndumba zui permis papa lupanga beli libuma nibalo bakabaka te suka batika la babuku na koswana na yote na kodiskite na yote yo anolo kwa maya safu oumela kosila moto te la bonelo sona ndonge bande kombote mbote bisika nyoso bozali grâce à Jésus grâce eza na bino nzamba lola abate la bino abomba bino apesa bino elingi motema na bino amen. Bande kona mone ki ndenge bobenga inga bokomeli ngai bokomeli nga makambo ya baleki na biso bande kona biso basi ba mama na biso ba tata mwasi na biso ba mama leki ba nièce ba mama na biso bobi noko simundi ni boso ko zwa solution te ya Anita si je ne peux oublier avec Karine na ba Chantal Bola tout na mona ki pe susu Magali lo mama tout wana tonto Simon ndenge nyoso koka kolobaki oza yaya nga nazala numéro ya mutu moko te omoni makambo bana basi nga nazaka souple na okota te makambo bana basi bango na bango moko natikaka basukisa parce que omoni eza likamoko eza trop problématique eza makambo moko nazomona ngo eza flou bana mama nga sona bili kambu na monaka eza flou na somona vraiment na opesa ka conseil botika biloko wana parce que ndenge zaka bona TikTok ndeto yaka boye bomoni mutu musuba ko monoka boye ba étudiant mbala moko ba yebika ke ba observer yo pe kututana loba ba monoka dire oza boye tu es comme ça tu non ba jijo ka mbala moko bo omoni to ndenge to utana ba famille to fierté siko ezalaka ba mona ok oyo mona songolo paka akoma boy oyo mona songolo pa bango ezana ndenga famille bango basaka na bango bongo omoni réflexe ndenge kesala ya bato mutu na mutaso bimisa na ndenge na ye parce que ndenge bango nyoso baza wana ndenge na tangi bakombo wana mwana moke azate baza ba mama na bana mususu pe na mama parce que so oleki oso komina ba 20 25 atili kolo oza mama soko balite soko oza veve ndenge ekindaka wana soki komina 20 atili kolo balite oza veve ndenge na lobaka wana parce que ba mama so le wana ba 20 ba sisi kobota parce que mwana moke azate bango nyoso mikolo nga atake yaya atake papa atake noko atake ndeko na kopesa ka conseil ke bandeko nanga bo limiter loko wana Anita Karine mokonzi na bakomona bosa na bango Karine mokonzi na monaki Chantal Bola bino nyonso so bokoyokela nga botiki loko wana pona moni ndeko moko te mobala kokoloba te parce que ngara kota makamba na basite na kotili kam na bino te na ibe bandela makambu te na ibe pendenge bobandela kite na ibe pendenge koma kite mais pour moi beaucoup ça moi fierté moko boy batebele bazotala bino bana biso pe bazotala bino babenga bino batantine bomona siko bino moko batantine na ba congolais bozo swana omote bimi kitoko te so boko swana mais boye ba langage ni vous pouvez sortir quel langage je peux parler tout ça ça compte botika biloko wana biso na biso bana Congo boso biso moto swani bo mutu mususu kaye ezala tina te eloko mususu ezozanga pe maîtrise des choix parce que eloko mususu ba kokoloba na yo otiki na yo eloko mususu ba kokoloba no bo ozongisi te silence na yaya silence futaka ba lobino likambo tu réponds pas vraiment et futaka
Ngapo na nga conseil bat botuna kingai o noko Simon ndenge no soko kopesa baleki no te baza bandiko na nga basi parce que lelo bana biso babenga bino batata bamona siko bamiso bazotuna biso papa ya quoi ça se passe quoi avec les tanti bazotuna kitoko te bazo comprendre te siko balingaka bino mingi na bo mingi babenga babita tonto Simon ya quoi avec les tantines ngapeska na ko ngabiteza na okaka imu mais omoni ke kokosa na kosi mabe mais nzoke za imu te exactement réalité omoni siko ngam na bi mabe parce que batuni ngana bana mtu batel bana ndako botulo papa quoi boni baleki no bali ko swana moni ngabite ba oswana ba hote ezaka imu ezala bien bandiko na bolungu la image wana Anita Tika Chantal Bola soko yokelanga ngala lobaka na makambo na bino te na mona ka bino soki ezala mwa respect moko bo pesa mwa biso ba yape bazali ba mobo komo dépasser ça ne va pas so mona eko lobela bino bo limbisa nga so bo silika bino bo sa ba mamati bana biso ba bino ba tantine bo mona te siko bo éduquer bana nini makambo ndenge wana bozoloba bozofinga na koswana boye to yebi ke bosaka bino ba aventure mais oyo ya so aventure te komi eloko mo ekomi somo soki moto ayebisa bino te nga na yebisi bino atake yaya babengi ngai na batebele bayebisi nga na bana misusu tosolaka na bana biso misusu tolinga kolakisa biso famille te biso noko simwaka na bana bokoyeba kaka na boyi na nga kolakisa mutu na boyi ni mais balobeli nga mingi sali nga bien bomoni te ke zwi temps mingi na lobi na nga likambo ngo te soki bosali remarque na kota makambo na bino bana basi te mais so na ye koloba esali kitoko te bandeko na nga basi esali kitoko te même bozana ba problème bozana ba numéro bobengani kala ba téléphone bosolo esili nango siko bozo passer na réseaux sociaux na réseaux social pour na bo éduquer nini to bo éduquer mas to na ndenge nini ngava na sengi bino pardon botika nini wana Anita naza numéro à mutu si j'avais votre numéro na ngana beka bino na privé na neki ko beka era zwinga te je ne sais pas na nani su bakalipe pour ba mi balé ba on souvent na numéro na bango bakali na mon ba misusu na yebite so bako za na numéro na mo souvent so le kabuto bo na ko beka bakali to na bengi era na moni ba répondre ngate je sais pas sur ba gi po kipe to no na tout na bango si vous avez numéro na benga bino pour na bo arrêter lokwana ezo so la ki to côté na communauté mutu mususa finga biso bongo to kota mais biso mo bana mboka to finga na ya bongo omonte sali ki to côté na lobaki 2025 to kota na mabete tala ndi makambo ko mubima ngana za nganga tena munoko ngana za Simon Pierre disciple à Jésus Christ o atikela kai o ikangami na se ikangami likolo yango wana biso wana des disciples à Jésus parce que ceux qui na lobili kam na nga ekoya kate na baki na 2025 to kota na mabete tala ndi makambo ko mubima balanga moko boye kitoko te ebimi kitoko te bana mama kitoko ta mokete na kosenga bino bato na tangi wana puma boyokela tanga pardon vraiment boutique loko wana so boko lokwa si lobi bongo bo salisa ça va mais ebimi sikoyo ndenge bozo continuer na pour l'éducation ya bana na biso bana bino bazomona éducation parce que mon réseaux sociaux tozana bandoki tozana miyibi tozana ba célibataire tozana ba femme mariée tozana ba sorte nyonso na batakulu na basi na libali pe tozana bangwa yaya muta ko salo mabena makambo zulu ba oyeba ite kolinga to fungula porte no na début ya janvier bo mutu nyonso opesa opportunité ya buzoba te bana mama bénédiction sur lingo ya buzobe ya kebele bandeko na ngai au côté 2025 na kito pour lingo oza limité na babuzoba laisse ça kutuna te na moment de tozaboui omoni mutalinga fi omoni bozo sona masolo akala ndebo tuzo masolo eraso masolo ndi tubo ndo dis masolo akala eza susute masolo na ba e comment démodé e comment de masolo ndi tubo to yola masolo akala bolongolo e masolo akala era sute
Auto swana les caractères yaya. Ko répondre kaka mutu te ndenge swaka. Silence ele kimbongo. Ko swana te o expliquer kako bi yo za no maya safo umela kanoko lemba te. Ngwa maya safo umela ko sila moto te. Esili nango. Maya safo ozano kama parce que soko répondre to kati no ko bi te mama papa to yaya. Nana tante ona loba no mingi ozano maya safo umela ko sila moto te. Mikolo yango wana ko swani sangate ko finga ngate. Tena swani o même sanga yo ozano maya safo umela ko sila moto te. Toke na mbongo. Yango na leka pona psemno mwa conseil wana muke so boko yokela ngai gloire à Dieu. So pe na lobi na bino mabe so na pepe conseil lo pona ndinga mabe bolimbi sanga vraiment. Na sengi bolimbi so pe na lobi malamu. Nzamba zolukumu. Merci wana. Na bakisa mwa ndambu oyo na nzalaki na ngopi wana. Bandeko lelo ndenge tozana ba musicien na biso baza bwana ba nani ba Blaise Bula ba Werason ba Jibe Piana ba Koffi Olomide ba Wazekwa ba Fally Ipupa ba Ferregola mwana ya Marie Makese bango nyonso wana ba na ba Didier Lacoste ba Celo Scram ba Miel de Son ba Didier Lacoste ba Soleil bango nyonso ba Sam Tuts bango wana nyonso ba nani Manda Chante bango nyonso wana baza ba musicien mboka na biso ya atama be ezali toyebi nde tokosolula parce que mutu mususu akolingela biso ba musicien koleka biso te jamais ngandenge na zaboye ngandenge na zaboye na leka kaka na koloba mabe afali te ngana yaka koloba mabe te na yaka ndeko yebisa no ba analyse makamso esalamaka jamais ngana ko leka na yako finga to Manda Chante jamais ngana ko leka na loba na finga Werason te yana kola bon wana bandeko nanga botika ko kabla biso na bango botika ko kabla jamais ngana ko leka na loba na Werason bote ona loba bona Blaise Bula te ya botika biso tozanaki oyebike moment otozo kende nani Satan nga teleme arateke batu na décembre nga komba na yaya ko suwa na te ko pesa muto opportunité alingola bano yo sa no maya safo umela kan biyo maya safo umela ko sila moto te kata ka bongo ake nango ko suwa na te jamais ndenga na zaboye o te boye non ba musicien no so ba bandeko nanga so bino bolinga bokabola o te bokomeni nga o te o sepela ngindenge de prix ka fingi fer a fingi Fally jamais nga ko ndima teke fer de prix a finga Fally jamais nga na ko ndimango na ko linga ngote parce que nga bo pela ko linga ba finga ngate na solo la kana bango na ibi limite to kosuka na ibi ko azaboye to suki ne boye bo to solo na bango ba yebi je l'aime pas de black la o te ya ko manki mute jamais nga na ko ndima na lobi jamais te po eza makambi na bika nga na ko ndima loko wana te na ko ndima ngote so ke zala ki faire rigolo linga ko luba o linga ko o sala ndeko te afingi faire rigola te ezaki makambi na bango so na communion te bola wana bango mibale wana soki babimisaki makambi pona ni foka kubikutaka komba faire na kati boya kotsela ngango pona non na momo to so na sute ko nga ko so na ling na ngina nga subiloko na te obo ti basolo akala na moma onde to zo ken e komi likambu sikoyo bino ba musicien boluka ba retraite na bino mi connaît to komi devant ça retraite no so préparer ni bolungu na biso na makama ko swana to longa makama ba concurrence te retraite na yo eza nini parce que beaucoup mo kona kolati to zadi susu nga kutu ko swani sangate parce que mbalo to komi kaka retraite no so préparer ngondini parce que bozui taningi na polémique dit ça et zumi no bambule belé boyina nga pamba mbalo to so tunana bino ba musicien boyeba pa ba leader retraite na bino ba so préparer le bino ngondenge nini impossible tout ko so le to ana souté parce que to swani mingi to yina ni mingi masolo kala momo to so en souté momo nde to so kene bandiko to so na souté o to so na supwani to so na ndi e komi kaka yo so préparer retraite no ndi sala musala na yo luka retraite bosibo komi bosibo leki ba 40 bozo kene kalate okotigela bana no nini okotigela bana no polémique okotigela bana no distraction okotigela batu sikoyo nini batwa monima nini po bakanisaka yo to lingi nde eloko moko bo to jouer na ngo rôle
ete omoni fali eloko atiki omoni faire egola tata faire egola nani mwana ya mari makesi tel eloko atiki nzambe azwa lokumu eza lokumu aferita mboka tolingi bongo oyebi te héritier wa sosolembe tel eloko asali non afélicité bo odidie Lacoste nani le ne famille tel eloko asali au soleil wanga asali c'est l'oscar tata mpase panza makita tel eloko asali nyonso wana tozoluka nde yango wana bana mama tolongola distraction tolongola distraction oteni ngana ndiye na sabu na sasu mutu wana te oni tosasiko tozotala bila na bino bosali nini eza siko likamba bila bando bandi ko beta misiki ti to koti na 2020 osali nango nini o produire nini pesi ba congolais eloko implice ni yango eloko tozulu makama ko swa na tante o bolobaki nanga bo alinga ka tie makambo ne se sima solo kala toza suna masolo wana te masolo siko tozotu retraite nozo préparer ngo ndenge ni organisation abana na ozo sana ngo ndenge ni impossible nga je m'en fous so boko yinanga bo toko koma na niveau wana parce que distraction beaucoup nango trop bozo produire te beaucoup me kola soso beaucoup me kola soso soso abota na yete abota te ko la nande batondisi bango te kuno eloko eza kuna te la abota te baba stérile eloko produira kuna te ko keno kuna te ko la nande bazotondisi ba soso ba sangisa wana ya ye wana zo mona ya yete kolanda te ya yete wana ya ye me o wana ya yete la banelo sona ndonge ekende bongo bela te bokulia bongo kolanda no yete basalo kola nani maya safu basila moto avant keba nyoka aswa biso bela te bokulia bongo ndumba zui permis papa lupanga beli libo to sona sutenga na swana te na loba te pesa biso kaka bila na yo ozo préparer retraite no ndenge na bana na yo organisation bano ozo sala ngo ndenge nini point bar nga na swana sia ine mutu wani kaka falite wali teza lisusu likambo wana te to uti na musika ezo biso taningi masolo yakala tozo luka siko nouveauté ni ozo préparer retraite no ndenge nini un point c'est tout bila na weza ndenge ni pesa biso bila to swani mingi pete ka to swanaka o moni te ko swani so msanso sima to so progresser te to biblo ko ba so sa stérile to so bota te keba nyoka kolanda bango te basana bango maya safu ba umela ko sila moto te la butu malamu